Bonjour les belles dames. Le tout encore journée mususu. Le moment officiellement it's my birthday. Baby, say happy birthday to me. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Donc là, tout l'amour qui est bien, Nzamba Bateli, la Sengi Nzambe, merci. Donc, lelo, et le retour que ça, là, tout ça, 9h et quelques, on a rendez-vous à 10h, il y a face massage. Donc, et le qu'on qui est d'abord, qui d'abord qu'on lia, après, on a mbala moko, fait, na tong su qui n'a autant de télé, mais il ne c'est pas grave. Na qui d'abord qu'on lia, après, on a, de toke na bino pour ça, là. Nego ça, na massage ya elongi, après, na kota moi, swimming mouké, sona mouké, après, tozongi, parce que check out na biso, ezali, na 12h, ok? Ça, c'est la moi mouké. Toke d'abord breakfast, toke d'abord qu'on lia. Nenga ça, appelle photo, na bino ensemble, na swimming costume na bon na et na pelu na parce que maman sur le coloté après déjeuner na kimba mo ça la fesse d'accord non ça la massage na elongi na ba mi que les belles dames là ok kolia happy birthday to me. Voilà ma belle, on a commis un restaurant pour un déjeuner et bah qui vraiment na bloc belé pour un déjeuner. Non bah vraiment qui hôtel où ce qu'on les mêmes vacances qui ont peut-être les bandes à Londres, les bandes à UK et au lingi oya vacances na UK na Londres na kolobaki ya kana hôtel où ils a vraiment qui tok ba ki ba vacances pour nango. Zaki vraiment kitoko et biloko na moza ki pe kitoko ba bola ba bien na cuisine et tout. Donc voilà, on a tout servi ba déjeuner na biso na obi apinza kolia nde likambo siso tala siko kolemba e nga so na 15 minutes parce que fena ki pe basala nga massage donc on a servi mbango na kendo bandolia après wana nde na ki kosala massage na nga so tina kende kuna mo retard na kende na mo retard parce que là na joki mo temps kolia après na digérer muke massage na nga feza na 10h mais na combien kuna na 10h10 donc on a tout déjeuner na biso comme bozo mona on ezaki vraiment kitoko. Ok ma belle, wana na esko kosala massage na ngai ya elongi. Donc plus ça massage na ngai nzoto. Ya monde bisika nazo sala. Comme ce erreur relaxé. Bon ça la massage ya elongi et bon ça la pi massage na ba shoulder tout à l'heure. Voilà ma belle, wana ba siso sala nga massage et na laxamino comme elongi nange zo glow. Oh my goodness. Non nasala massage ya elongi te ezalaki première fois nanga ki nasala massage ya elongi ma belle j'ai beaucoup aimé ezalaki vraiment kitoko et bomona comme poso nanga vraiment ezo glow poso nanga vraiment ezo nginga e bapesi nga carte wana ya happy birthday e bapesaki nga mpe cadeau na ofungola wana bima cadeau mo ya shampoo et shampoo no mpe naosala yango mikolo oyo donc shampoing naosala yango mikolo oyo shampoo eza solo kitoko eza vraiment solo kitoko que j'aime aussi donc voilà bapesi nga na spa. My face is shining, yeah? Yeah. It's glowing. It's glowing, yeah. I love it. It was nice. You got face, huh? Got face now. Our shoulder, my back as well. I relax my back, my shoulder, my neck, my face, my lips. That's all. Your lips too? Yeah. I don't say it. Yeah, c'est focus here. No, Very bien, yeah? it was nice. I enjoyed it, babe. Et puis c'est un cadre, c'est un pied as present. It's like a shampoo. Et then c'est un photo. I think like in the facility, even like in a 20 minutes parce que look my check out la bouche. Après qu'il a ça la photo, on a bien l'accès puis nos outfits na ngai donc mayo de benanga bomo
mona ki déjà za maillot de bain ya Shein nazongo na Shein et jupe nanga opeza pe ya Shein bale bedam donc nalakisa bino mpe na ba video et chaînette nanga nalati nasombaki yango na TK Maxx. Comme Kende, Zonga, to Silsi. I'll miss it. I'll miss this area like a photo. I'll miss this area so like a photo. Then I'll miss area so no miss, yeah. Now miss this area que like a ma photo. This one I'm not really gonna miss. I miss on vraiment trop terre parce que quelqu'un vraiment trop photo à té. Mais peut-être que moi là quoi qui toko pour n'avoir aucun photo. Donc voilà. Et comme il est à Kende. Oh my god. Oh my god. Mais pêche là le maï là comme. Eh, maï paye ça qui, maï paye non missier. On sait pas assis là non. Non, tu vas même pas chance avant dans la balcon ça va dans le côté chance avant dans la balcon te maï non missio parce que ça dit qui tourne na photo na vidéo, au miss it. Il y a un point there. Exactly. Eh, non missio. Bye bye. Au miss it. Oh, miss it. Bye bye bye. Donc voilà, les belles dames. Là, tout ce qu'on est. Hello, on est ici là. Hello, on est ici là. But thank you, babe. I enjoyed myself. It was nice. Donc voilà. Là, et comme erreur zone andaku. Comme nous savons que le nom bibana ba fille et ba bengi na yambete pour savoir que le nom za vraiment occupé ba zela na siri ça pour no yamba ba non ce qu'on a comme kozongela ba tu faut na poster il faut na yamba OK et na sekibino merci beaucoup na ba tu turbo wishing a joyeux anniversaire merci beaucoup nzamba pambola bino donc voilà tout ça vidéo na kata retirer parce que mon il pose à tout à l'heure que ma belle là tokei Otelon kitoko eza kitoko za munene eza bien pe ba staff na baza pe friendly ba staff na baza ki friendly eza vraiment kitoko makelele te mais pourtant bana msu baza ba uti ba mboka msu ba vacances awa lelo oni esila te comme na lobby là na sisi vidéo awa na bino de la za bolongi na bana ba masenga ngo bana ba chinga ba traitement na sokoli elongi te même de na kena après to ba masenga ba salenga massage ba yebise kana kena na ba swimming te, you know, parce que là, il y a un traitement, là, c'est la 25 minutes. Et là, c'est 30 minutes, après, il y a un sauna, la piscine, mais la dindisi est longue, il y a un jacuzzi, mais la dindisi est longue. Pour la ligne, il y a un maïwana et tout, il y a un jacuzzi, il y a une piscine, on est trop matata, mais si nous regardez, il y a un traitement, ils ont shine, et c'est le moment qui est au cours, et nous avons vraiment relaxé, donc voilà. Vidéo aussi, Sinabino. Awa na makasi ya nzambe so nzambe bisu makasi to sala vidéo to mana ba fille ngana bino ensemble encore OK parce que anniversaire na biso eza lelo donc voilà vous allez bien vous allez abonner aimer partager vidéo et que ça la nga bien makasi bisous tout écouter na vlog ko kolanda te to écouter na vlog ko tonto fallait on a Stade de France. Peace. Là, toujours continuer aux allées vlog nabiso comme les amis qui n'ont pas lelo avec les filles. Donc voilà, ma fille Bobi Misangai. Mais pourquoi pas tout bunga mangana bino ensemble. Ba robe na ngana kulata, on a lata ki lobiza ki bela bonnet, open on lata lobiza bela bonnet. Bobi ki bela bonnet ça ka vraiment ba robe kitoko, na ko ba lien ya bela bonnet na code promo, ya yo pour na ko 15% na ba chana yo oyo ko sala to yamba non M ça bengi. Comme la beki ba lien sur na ko ya ba robe na so sepeli na ko na se vidéo, puis so sepeli na to ba robe msusu bela bonnet so te ka ba robe vraiment kitoko, beta to na bela bonnet pe ko bo ça na to na 15% na yo. Na ko leur code na se vidéo, OK? Donc bela bonnet ça vraiment na ba robe mon vraiment qui tu vas aimer et nabi happy birthday to myself nzamba lola abate la continuer ko pesa nga bonne santé kimia et sengo donc na vivre longtemps na sa mokili oyo likamuna mutu te à génération na génération amen. Donc voilà, on a mis la champagne dans la oyo ya pesa kinga, baby que ya pesa nga champagne et na si on tsaka na frigo. Bah et nous on a maquillage parce que dans un retard, pour tout coup à la 18h, tout comme heure ni suko. C'est comme 16h30. Donc on a maquillage, ça va maquillage mais encore vraiment simple et rapide. Et là on a besoin de cocha ezali pomme. Dans notre chat base comme mozomo na wana. Pour son anga vraiment na ko ça les belles dames après traitement au basalinga massage au basalinga elongue
poso na nga vraiment namoni vraiment changement nayebi te soki mpe omoni changement mais poso na nga vraiment the way e glow, oh my goodness, no it's too much man. nakobaki soki oza mama mabele kende komeka massage oyo nasali face massage, donc massage ya elongi bazomaso na banerf bazomaso contour ya elongi bamaso zolo bamase yo monoko bamaso ya mpo baye kokita ana mapeka bamase mapeka bobike biso bamama mapeka nde etondaka biso kilo do bakomase mapeka esalinga vraiment donc massage oyo nazorekomanda yango surtout mingi na bamama oyo ozala na bana mikie nazorekomanda yango même bana mikolo même moto abota te mais mingi na tia bamama ke tozala na bana mikie parce que tosalaka mingi donc voilà apona koya kobakisa crème nanga oyo ya Bobbi Brown nosomba crème oyo ezali moisturizer na best together nosomba yango vraiment ekoti vraiment na wish list nanga bale belle dame nosomba yango eza vraiment kitoko lobi to natilaki yango maquillage evandaki nga vraiment kitoko donc nosomba yango eloko oyo eza important mpona nga sikoyo eza sema ke poudre na nga evanda kitoko oyo nyonso to etikali eza nanka simple comme bonjour après wana bale belle dame ka bomonaki lobi toutilisaki fond de teint na biso ya Dior donc utilize yango sous lelo mpo lelo vraiment éclairage eza bien lobi na hotel wana éclairage ezalaki bien te donc voilà naza yango bambuma na wana mo badetache na nga awa oyo nalukaki na bomba e nakobenda yango après kobombela elongi na biso bomoni mo batache na nga na edimine e nakoki kosalela oyo ezali poudre na nga nazosalela ezali poudre ya Dior bomonaki yango déjà bale belle dame c'est comme ça poudre oyo nazorekomande yango na moto aza na problème ya poso te moto oposo eza naturel e moto oyo comme naloba naturel eza poso ezaki eza baproblème te babouton te batempo te là vraiment kolinga poudre oyo nazorekomande yango na moto alingaka te ke soki atie poudre esalaka atie poudre là vraiment tu vas aimer eza vraiment kitoko e couleur nga nazopakola ezali 5W oui 5W yango nde couleur na nazopakola e esimbi nga très bien oyo eza première fois nanga kena utiliser poudre à combo nazala vraiment mingi sur na bapoudre à combo te namoni yango vraiment epesa nde nalingaka te mais poudre oyo ya Dior nasepeli nango makasi e na banda kosomba yango donc voilà na opakola poudre nanga. Voilà bale belle dame poudre na biso esalinga comme ça et j'espère que lelo vraiment bomoni yango ndenge ezali comparé à lobi donc poudre nango comme nalobaki lobi ke nasepeli nango rien à dire j'aime bien et ça vraiment pas trop kilo eza vraiment pepele na elongi donc ebombi batache na oyo eza important comme bozomona batache nange ezalaki awa ebombani yango nde eza important donc evandisinga bien nalobaki poudre oyo soki osepeli nango nalobaki somba yango okozala décide donc voilà ma belle nasepelaki vraiment na fond de teint nanga nde evandisinga na elongi apres nakoya kotia concealer na ngai ya Bedelen na couleur ya caramel boyebi ke nalingaka vraiment concealer oyo mingi so nasaleli concealer oyo ya Madeleine te nasalela mingi concealer ya peau elegel peau donc voilà mais na préféra mingi oyo parce que Madeleine concealer na ye azalaka pepele aza kilo te donc comme bozomona abendana vraiment très bien comparé ya elegel peau azalaka même moins lourd donc après naye kobakisa concealer na bakisaka ya oyo eza mwa clair makasi e wana nakoya kotrace sikoyo makiki na nga kombre makiki natie concealer na nga ya clair me nabendi yango te nakomosala makiki eza parce que ezalaka bien soki otie concealer oyo eza ya mai vandisa yango ata mpona 5 donc to bata mpona 3-5 minutes comme ça avant ke obenda yango komona ke ekovanda na poso kitoko ke soki otie obendi mbala moko ekopesa vraiment éclaté donc voilà comme omoni ke natiaki après 3 minutes comme ça et naye kobenda et après nazosalela fenti oyo eza ya mwindu ezali concealer ne ya mwindu ya fenti pour ke nasala contouring donc wana naosala contouring ya elongi na nga nalingaka mingi fenti oyo abendaka très bien aza liquide moko vraiment facile na kobendana na elongi soki olinga kosalela contouring na liquide ok donc après nakozwa fenti na nga oyo eza ya banana ya powder yango nde soki nakoset makeup na nga bisika oyo natiaki bafond de teint pardon bisika oyo natiaki concealer bale belle dame ok donc naotiango bisika natiaki concealer bobike nalingaka mpe fenti oyo ya banana powder oyo ekoma mpe ma favor j'aime bien vraiment donc mikolo vraiment yango nde nazoutilize so omoni nga na nzela omoni nga na makeup yebake nasaleli
Fenty et na kotisi pe eloko ya sika kombo oyebi na kotisi oyo ezali Too Faced. Donc naolinga pe contour ya poudre oyo eza vraiment kitoko nasombaki yango mpe na Sephora nayebisaki bino et là nabendi contouring na ngai très bien comme bozomona bisika oyo naza na mposa ya kobenda e nakokota na misu donc boyebi ke palette na nga oyo ezalaka vraiment palette na nga vraiment préféré elo nalinga palette oyo parce que okosalela yango look ya soir look ya journée ou bien look moko soki ozalaka vraiment trop couleur te oza vraiment na mposa ozala vraiment naturel mais mwa couleur moko esalaka kitoko na misu palette oyo esalaka nyonso eza vraiment palette moko vraiment kitoko nobake soki olingano trop de couleur te même olinga bacouleur nobake soma palette oyo na conseiller soma palette oyo eza vraiment palette na nga préféré donc voilà là vraiment nazala na palette naza bamarque bapalette ebele mais soki boremarke nasalela mingi palette oyo so natia maquillage na nga palette oyo ezanga te nayebi plus nasomba yango te soki olingi yango tikela commentaire na se na ekotala yango na se na ekotala badetail nango na nsima palette na koyebisa na kokomela bino na se ok donc voilà ko bomoni misu na ngai ezalaki vraiment misu moko vraiment facile pe mais ezogive quoi donc c'est comme ça que nasalaki misu na nga là natie engengiseli na nga e nasilisi na binisi elongi na nga parce que air vraiment ezokende nazalaki na temps osilisa video oti na suka te e nalati déjà robe na nga e là naosala siko contouring ya lèvre et voilà après wana nakotia rouge à lèvres nanga ezali rouge à lèvres à rouge ya L'Oréal Paris yango nde nazotia ezali je pense que eza mat na acide te na string mutapesa yango je pense que eza mat anyway naotia yango eza gloss ya L'Oréal Paris j'aime bien eza kitoko eza ninga bien na lèvre mbali boso nasalela yango comme nabiki ezaki cadeau bapesa yanga pata ntina nga na Allemagne akoma sikoyo na nini na Belgique donc voilà anyway j'aime bien omoni koma maquillage nanga ça va désolé vraiment nasisi maquillage na bino te comme nabiki nazalaki vraiment à l'air et eloko na osala nasombaki oyo ezali body mix donc ezali mpona koglow nzoto na biso comme boyebi ke nalati elamba moko likolo ezomonana nakolinga na glow nzoto na nga nasombaki oyo na ticket max na 7 livres c'est comme ça et I really love the smell ezolumba mpasi oyo ya kitoko nango eza vraiment kitoko donc eza vraiment facile na otia ozospray yango bisika oyo olingi ke nzoto na yo engenga comme ozomona wana et il faut tika yango eset ok elo naosala na otia oyo ezali parfum na nga eza parfum ya Juliette Azegan nalinga parfum o mingi ezala vraiment smell moko ya you know, ils calm you down. Ça pas sur ma cité. So là, je vais mettre ça aujourd'hui. Donc, tu as une souki comme bomoni et une lamba. Donc, voilà. Bon, ça vraiment, ça mon collègue à parfum sur ma cité. Là, c'est vraiment joli. On est peut-être qu'un tabac été comme ça. It's really nice. I love it. Bon, bah, qu'il y a son bon habit, non? Na fongola on peut na bino eza vraiment simple mais the smell so ça plutôt linga parfum the smell of it you love it et après on a bakisa ngona parfum nanga oyo ya Chanel numéro 5 Chanel numéro 5 que vraiment j'aime pas parce que ça a vraiment solo ba parfum na linga te comme biki nga linga mingi parfum ou ça na solo sweet et tout et là Chanel numéro 5 ça a vraiment solo na linga te là je vais mixer donc mixer ensemble comme ça pour na épaisseur odeur oyo na linga ka et là ça se mélange Chanel oh ça fait 3 ans et demi nazaki na zema Kilicia asumela nga Chanel comme cadeau nazaki na zema Kilicia et première fois na pompa ki j'aime pas et pourtant na mandako lingango et na ite so zem te boyisanga yango après banda wana na pompa yango surtout comme bosomona ça fait 3 ans que na nango mais là nazongeli opompango je pense que ezaki zemi muto sel seranga kena lingango souté mais là nazongeli opompango et j'aime aussi mais na te kopakola ngo tu ma Chanel na sema ko sema des spray c'est tout na te na tiango 5 na tie oyo oh non zala à l'aise mais so na tie Chanel 5 spray lokwa na tie oyo non ça donne que na obela mutu pasi là na ko na tionka des spray et c'est tout donc voilà après wana na kotia eloko litoi nanga
eloko ya litoi na nga nazolata ezali eloko ya litoi ya nalata yango kala les belles dames ya Dolce Gabbana. Ça fait longtemps que nalata yango ne pourquoi pas tolata yango lelo. Donc naotie eloko ya litoi na nga ya Dolce Gabbana ezala toujours kitoko, j'aime bien, I love it, yeah. natie yango vraiment kala nalata yango kala nabimisa yango pardon nalata yango lelo na bino. Yeah. Et non, gardez toujours chaînette nanga mukie parce que moi j'aime que son dans la qualité où ils a combo. J'aime bien emonana et naninga te que kingo nanga ils a la trop. Kingo nanga avec chaînette nanga où ya Julia comme ça j'aime. Naninga te que kingo nanga ils a la trop. Déjà que nabi que le qualité nanga ils a trop pour nanga comme ça ça déjà attirant. Déjà ça dans son nango et j'aime pas que natia encore chaînette mon ça vraiment too much. Donc chaînette oh comme ça ya Julia j'aime bien vraiment facile et ça le quoi aux chaînette mais le cause chaînette et j'aime vraiment. Et là na otia sikoyo basisware nanga mpe ya maboko avec natia basisware nanga maboko na obakisa engengiseli nanga oyo nasomba yango na TikTok, ça vient comme ça et nalinga yango eza kaka mpona koglow nzoto na ngai et là nakobakisa. Donc voilà, comme omoni ke là na ngengi esalinga mpenza kitoko na poso. Donc j'aime pas que son alati lamba et poso nanga bima trop dry et eloko na osala na sokola maboko nanga après natie basisware nanga ya maboko, ok nazongela bino. Ok ma belle, là naza na Julia nanga basisware nanga ya Julia yango nde nakolata. naosangisa couleur ya argent na gold. Ouais, je vais mélanger. Donc tia bracelet nanga o ya argent et non mélange. Oui que couleur ekosangisa argent na gold ça vraiment na fashion. Donc voilà, et j'aime bien comme ça là aussi. Et na pe na bag nanga oyo. Notia bag nanga oyo der. Et na pe na ba bag nanga oyo, eza couleur ya argent et gold mélangé. Non mais quand on a kati awa. Oui, non là tango comme ça. Là c'est bon. Et na na mususu, oza pe na couleur ya gold na argent mélangé. Na ce qui kokanga awa. Ça fait trop, j'aime pas non longolai et komikangami. Ok, namika awa, ça fait trop. Ouais, je vais mettre ça comme ça, tiens on se balai comme ça et j'aime. Et eloko na osala na tia moi bracelet pe nanga bracelet nanga pe ya gold et ça mélanger na couleur ya argent. Et j'aime bien ces bracelets-là. Ils appellent kitoko parce que ça peut na rouge. Mais malheureusement, bracelet on a encore kanganga moroté. Là, vraiment, il faut qu'il aime ça kanganga. Mais non, tiens, on a bracelet à Julia. Et donc, on a bracelet nanga oyo. Et ça, na couleur ya gold. Bando. C'est pas vraiment bracelet, c'est bando. So, on a bando nanga comme ça. Attends, je regarde. Je pense que c'est bon. Tous les deux comme ça. Parce que bag nanga peut na gold, na argent. Et nangi teke nasala trop. Et je pense que comme ça, c'est bon. Nayebi te, et nous, on a décidé après, parce que caméra nanga, ils ont flashé. Comme dans le les belles dames, on a décidé après, ceux qui bracelet ni nalata, comme caméra nanga, ils ont flashé, c'est ça look onabino. Donc voilà, look nabiso, c'est comme ça. Comme pour ce bon maquillage, nabiso, vraiment simple, vraiment kitoko, ok, j'aime. Nanga, vraiment maquillage, moko simple, mais, et ça, la qu'ils give, et ça, c'est simple, Pour moi, c'est simple. Peut-être, so pour nous, c'est simple, mais pour nous, c'est simple, mais, ils ont give. Ce qu'on était comme nous connaissons, ils ont la rouge, donc, le bac au coach, même, okocha même gloss et ça la rensu kitoko menga na tie rouge parce que robe na ki robe nanga eza rouge donc et ça c'est même que loko na zana ya rouge eza robe nanga na lèvre nanga ya onde et match mais sunute non là t'as le sapato nanga ya noir et peut-être na tia saki nanga ya Dior bien na tia saki nanga ya Viviane et puis noté saki ni noki na ngola na na miroir et bon mon nanga peut-être na restaurant non mais ma bino na restaurant ce qui na beau sanité mais sunute bomoni look nanga koma là to komi 17h44 quand le mec te coûte à 18h, donc c'est sur mon maquillage on time, donc voilà. Alors moi j'aime bien, un petit peu mon comment j'aime et robe nanga ezali robe à bella barnett, ça va collectionner ya sika ou bella barnett à côté ici. On a aussi si maquillage na biso et tout la type ba accessoire na biso, donc voilà. J'aime bien maquillage maquillage simple, j'aime bien, c'était vraiment pas beaucoup de couleurs, j'aime na petit bino na ndaku bomoni maquillage na biso kuma
et namoni ke maquillage na ngai eke na suki na nga oyo asali ngai ya nwani. Donc voilà, yokanga osala mwa fier eke ezongi te bali belle dame. Et nasepeli vraiment na couleur ya lip gloss oyo esali vraiment couleur rouge kitoko. J'aime vraiment et natini na Astrid, merci beaucoup. Tani vandinga na monoko. Bali belle dame kuna mpe likolo mpe poso ezongenga. Pardon. tosisi maquillage nga na bino natia sapato kala mingi te fois na yo koma osone ke la rose. Where are you? Donc là, nasilisi na tie sapato ko bosala te mabel ko zala abonné ko aimer ko partager vidéo et ko sala nga bien mingi et merci na bino surtout bo souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Donc ce téléphone nga non tia caméra nga na charge parce que là il comme ko flasher parce que ceux qui ça na charge te moi na me mabino ezate, OK? To kena bino restaurant peut to kendango. Donc na exemple vraiment na loko moi simple parce que na vraiment relaxé na pour ça te ke osala donc massage nga tisiko mind na ngeza relaxé nzoto na ngeza relaxé pour na massage on tu kozwa rien à dire. Donc voilà, natia caméra na charge et na ta chaussure en attendant que na zela taxi et à kozwanga à tout à l'heure. Bye. OK, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Mon texte seulement quand je quitte. Bye. Là, toi, na taxi, à faire, na bimindako, parce que Jocelyne, wait. Lumière est bien, ouais, c'est bon maintenant. Ça va? Oui, ça va bien. Là, toi, qu'on voit Yves. Bobby, que Yves va toujours m'arrêter, ouais, pied. Et tu? I think it's 82. Toi, qui est fêter anniversaire, nana. It's my birthday! Peace, my belle dame, à tout à l'heure. Là, tu commis dans un restaurant. Bon, déjà, restaurant hôtel. Mais que tu as 4 et comment on a un biso. Tout le monde a un outfit bientôt. Olatinini. Belle dame. Nalati tok nanga eza ya Christopher Kahn. Short nanga eza ya Sandro. Short nanga eza ya Sandro. Chapeau nanga eza ya Maison Michel, Paris. Bag nanga eza ya Zadig Volteur. Loi litoyi nanga eza ya Chanel. Sac nanga eza ya Classic Chanel. Shoes nanga eza ya Jimmy Choo. Nice. Outfit nanga Very nice. Simple, mais c'est joli. Webinga toujours robe nanga, Bella Barnett, vraiment simple, comme ça l'a été. La rose, on a la code promo, na Bella Barnett, c'est que nous avons fait occasion sur vacances, wedding, anniversaire, beta tour na Bella Barnett, non tia lien dans na sa vidéo et blaze nanga veste nanga la tia likolo, ezali veste ya Zara et sandal nanga la lati, je pense que la sandal à Asos ça fait longtemps et ça qui nanga eza ya Colgate, donc voilà, look nanga c'est comme ça et le retour nanga Dolce Gabbana ba ce soir nanga trop mixé, donc voilà, look nanga c'est comme ça. This outfit of the day. My bag is from Versace. Yeah. My dress is from Revolve. Yeah. My shoes is from Much. Yes. My earring is from Balenciaga. Mm-hmm. And the hair, I can't remember where I've got it from. My hair from Yo-Yo Hair Boutique. That's my outfit for today. I like the hair. Anyway, it's not from Yo-Yo, but my one is from Yo-Yo Hair Boutique. Et wana starta nanga eye bali belle dame boyebi bien kende biso tolinga starta tolinga toujours crevette et nali d'abord starta parce que nakomi koyoka trop fatigué maintenant naliaki breakfast naliaki souté nakomi vraiment fatigué to nambi nga pa alcool bosa libumu ezala eloko te nakoya kokwea na bande na starta obomoni toliaki crevette. Après, on a comme biki ngalinga nanga steak, bali belle dame, dans steak nanga comme bomoni salade et batiri biso ou eza frites pembeni et boboki biso mapata wana posa nango kaka décor, mais c'était vraiment soft, c'était vraiment bien. The night it was giving, it was only good vibe, okay? Happy birthday! Thank
Je suis laying a box of nene, hein? Quelle box? Oh, moi, la What is this? Le quoi, les gars, faut voyager. Zambé. Hair dryer. Thank you. Là, vous appelez, moi, je suis tout à fait. Le retard va tout ça là, ma col, air, nyonso. Là, ils ont bien pour la ça, la ligne, il faut voyager. Ça vient comme ça. Is that dry, hein? Yves, mon comment non, tell ça? Ok, c'est bon. C'est bon. Thank you. Happy birthday to me. Thank you, Eve. Thank you, Mama. Here we go. Eve, thank you. Thank you, Mama. Regardez-moi ça. It's time to eat the cake. Yeah. Les belles dames, avant que les vidéos katana, tout suffit de On vous aime, hein? Guys, girls, say bye. Community.